tala tina tata keli likolo na se atelemisi sika wana songi ntina fumukusu kia munzana panda na mbola ateya azongisa bato na bonzambe ye esambelaka bankoko na biso tala objectivité tala biti ya lisanga ya vivant lelo bato nyonso bazoloba de part et d'autre soki totamboli mingi totali na ville province ya Kinshasa balobi message na bino eza mal transmis message na bino ezopanza bato message na bino ezopanza même de l'autre côté il y a automoni christianisme je sais pas message yango eye na lolenge nini matondo ndeko na nga alobika mopanzi sango soko balobi message ezali kopanza ntango mosusu bataxe biso to bajuge biso na mosika mais même na mokanda bango bakotangaka balobi biblia na biblia yesu azoyebisa bango abi ayei mpona kotia kimia te ayei mpona kotia pete me ayei nde na epe kokabola mwasi na mobali kokabola mama na mwana c'est-à-dire message ya révolution ntango ye koyaka ekokabolaka c'est-à-dire ekokabolaka lolenge kani message ya révolution ekokabolaka mwasi na mobali c'est-à-dire soko bozali na batendance mibale soko tendance moko na kuti bino na christianisme message na nge kolimbola pe kososolisa bino ete christianisme eze importé eze bonzambe te kasi eze bosata omoni esika bato balobi message eye kokabola te d'abord biso toze bato tozali kobundela bolamu intégrité ya Afrique pe bolamu ya moyindo tokolobelaka pasi ya baindo ye bazé na diaspora tokolobelaka pasi ya baindo ye bazé lelo awa na ngomba Kinshasa tope na Felika to na bamboka ya Malili boni biso bayo tozali kobundela na bandeko tomonana nano te bandeko bakenda na boumbu kobanda ba 1700 na États-Unis tolelaka pona bango boni bakoloba message na biso ezei ya kokabola te par contre christianisme nde eyei kokabola kolandisama na ndenge yesu alobaka na bango aye kotia pete maye na epe lelo soko tozali komona phénomène shege lelo na nzila fruit ya christianisme lelo mabale ebele na divorce lelo baboti bakoma bandoki bino pe bapanzisango lokola ngai tokendaka kodénonce maye ya mabe mama aboti yo na pasi abokoli yo na pasi lelo po okomi kosambela na esika moko songolo topakala balobi mama wana ndoki e obwaki ye libanda bankoko yonso ya baindo lelo bakoma bandoki te par contre biso nde toye kozongisa valeur ya moindo yango okivuvambo balobi pour la réhabilitation totale de l'homme. Donc, ce qui te comprendre bien, on déconnomme le christianisme, n'est pas désordre dans la ville, la province, il Kinshasa, partout dans le Congo, dans ma beauté. Alors, cause de destruction, il y a Afrique, cause de déstabilisation, il y a Afrique, et zende christianisme. Tant que Koti, Monsieur Kao a yeya en 1482. 1485 ba premier missionnaire baye Rwanzinganku andimi kozwa baptême uta Rwanzinganku azwa baptême sika kani mabele ya Felika ekota na pasi bateki biso lokola bankoni moindo tekami lokola nkoni ono du christianisme nde ebota esclavagisme lelo koyebisanga te ke nzambe azalaka importé soko bayaka kote ya biso christianisme te Afrique ngaki za la sans Nzambe to ngaki to eba Nzambe te or soko tokei na discours ya roi Léopold II 1885 na Berlin na Allemagne aze ko ebisa bango bokenda te pona koteya baindo bonzambe po batosaka pe baconsidéraka déjà un Zambian pungu vidilu mukuluma weja Congo mbombi yanda donc bankoko na biso baindo bayebaka déjà nzambe e biso baetobotami na mboka to bayeba kokendaka na mboka ya Afrika lelo bamboka pe ebebisa ezaleli ebungisa bizaleli kasi batikala na mwa elembo c'est-à-dire bankoko na biso bayebaka kadena te bankoko na biso bayebaka restaurant te bankoko na biso bazaka na ntina hotel te mboka yonso zeko kenda toze moleki nzela mboka moko molile ingelio
isi shokenda o se présenter mokonzi ya mboka kubenga baimboka baiya zeko kamba kobisa bango toyambi mopaya na siki kasi esengi na ye kolala kolia yonso akosala lokola mwana mboka elobi basaleli yo liboke koli balobi continue na yango na nzilo zeko kenda tango mosusu kotambola molai ozanga lisusu bilia te ozanga lisusu ya komela te. C'est ça l'hospitalité africaine yango kibomoto ya moindo yango ntina ya baindo lelo mondela te biso individualisme chacun pour soi Dieu pour tous te biso tozaki baindo dia ilungila un pour tous yango wana royaume na biso ekamba royaume na biso baindo ekambe maki bongo au nom du christianisme chacun pour soi Dieu pour tous. Moto na moto akomi ko kangama na eteni na ye. Soko tozongi récemment vers les années 70 tena ba 85 ans mosu moi ils allaient les moquer et mekai ko persister soko bato bazé awa na lopango na biso to sombi moi saki ya fufu moi provision to kozwa moi bassin ya moke pesa mama na Matsukina pesa mama na Kivuya pesa mama na Ngimbi pesa mama na ndambo christianisme kaka nda koti ala ndieza leli wana tina suka po détruire yango okolia eloko uti pande kona yo oyebi état d'âme na ye ba mo wana bimeli wapi na christianisme état d'âme mwana locataire kololo pango ata lambi azeko banga ko pesa ye de père ke bakanga endoki tala ndenge ba eko kombolo lisusu mwa ndambo ya ezaleli iyetikalaki epai ya baindo. Donc bref, qui dit christianisme, qui dit islam, qui dit bouddhisme, ba religion importée, yango cause, il y a destruction, il y a déstabilisation, bolimbisi, il y a ba valeur africaine. Merci, vous comprenez mesdames et messieurs, nous évoluons petit à petit avec Papa Ndombele, lui il est de Vouvamou. On va en parler, vous comprenez déjà à l'image que nous évoluons petit à petit, nous partagerons l'expérience de son parcours par rapport à un domaine naï nakati Vouvamou. Je pense que Léon Mboma, Mokondi Autriche, Bozo Anabiso, Baïn de Tolamuka, Blaise Mafi, Pisano, retiré dans London, et pourquoi pas Nadine Masuki, Dorado Malemba et Peggy Djouma, José Paula, un bon tonton. Nous évoluons. Ndekondombele, les loups beaucoup ici, christianisme, ben ennemi na bino. Pourquoi? Il fallait que juste pour sangana pour solo là. Oui, ben n'ingini beaucoup temps pour samakambo, pour ma lumière. La place où ils ont qui a mabé, mais bino beaucoup ici christianisme, ben ennemi na bino. Pourquoi? Matondo ndekonanga omoni ezena eloko moko bato baze kokoma tena na kososola. Tant que tu koloba christianisme to ba chrétien eze bato ya loposo pembe, c'est-à-dire ba noir basé ba christianiser. Donc dur que to comme ici christianisme lokola banguna na biso christianisme toze koloba kaka bosembo tolobaka biso na manaka na biso baindo bola mukato meseni koloba bosembo ezena ntina te bati yango bizeuzeu pe lokuta soko kotia yango malasi ekolumba be solo nango mabe ya lokuta bato nde balingi te bosembo elobamba soko nalobi kombo ya Yesu nde bomi mabele ya Felika yokanisi yango na komisi bango benemi te moto ya ko contre ngai moto ya ko bundisa ngeze kaka ndeko nanga moindo oyo yeba komisa ye christianisé au moyen de la chicote na kobete mfimbo na nzoto nde andimaki Biblia na bizaleli nango mais mondele oyo imposa Biblia akopusa na te ya débat a contredire nga pour même soko tokei kaka na ino na mokanda yango soko roman yango Biblia ezeko koloba bien yemoko Jésus ezeko déterminer mission na j'ai été envoyé comme brebis perdu de la maison d'Israël. Donc mission na est déterminée na 12 tribus d'Israël biso baindo tozete biso tozé na banzambi na biso tozé nezaleli na biso tata keli likolo na se akabola ki bakombo basunda bamawete babagila babotale epai na biso baindo tozé na bilia na biso bamatembele bafumbwa bambembe bamongaza bampoka yango bilia na biso kuna pe pai soko ya baloposo pembe ba Jacques ba Roland ba oyo yonso bakombo ezepe na bizaleli mobimbo tozé na ba culture na biso tozé na identité na biso soko nzambe akabolaki ne bandeli biso tolandi ezaleli wana bokobenga biso bakabolite bokobenga biso pe binamité bizaleli ekeseni bakombo ekeseni en tout cas nakokamwaka
soko bazui mondele moko batie yawo européen moko bazui asiatique moko batie yawo soit chinois japonais to coréen ngai pe moyindo bati vraiment bino baiboze kolanda bandeko bokolo bake biso yonso to uti na koko moko biso yonso to ze bandeko non eze évangile ya fimbo ya kokata bato maboko ya kokata basi mabele ya kokata mibali basoka nde voilà bato bakomaki kobanga il finissait par embrasser le christianisme et accessoire nango donc tokomisi bango binemi te toze kolimbola par contre bandeko bayindo bakoti na bonzambe ya bapaya na islam na bouddhisme na christianisme bango nde baze kotala sango yeye kolibere bango lokola banguna baze ko combattre biso mondele akenda amikotisa na bayindo bato bazwaka nkoni oyo batiaka na moto etumbaka ya Kimpavita na 1706 le 2 juillet eze bayindo na motinda na etinda ya bakatolike me bayindo nde bakisokitaki donc na mokuse bango bakristianize bandeko na biso bayindo ezie oyo baze kolia na kombo ya christianisme bango nde baze kotala biso lelo lokola banguna soko mondele aluki ya éliminer africain moyindo moko conscient ako utiliser be bango bandeko bayindo biso tozali kobunda po ya bango biso tokokomisa bango binemi te po toyebi eloko wana eze na kati na bango bazali kodefendre bayebi yango te bazali komaîtriser yango te eze imposer eze importe même tokobunda lobi ekobima bakososolo ete Fumu Kimbangu akufaki mpo ya bango ya Kimpavita ya Mvintankanga neko dimpwange bele ya balongo yebatika mokili ya mosuni bayaki be pona koluka kosikola loposo moyi. Merci de Gondombele. Aujourd'hui, nous comprenons que vague nous suit. Nous pouvons dire aujourd'hui Nabino, na famille ya Kimbangu, banani ne bakwi côté ya na kombo ya Kimbangu. Matondo na motuna wana d'abord dire que na biso na famille ya Fumu Kimbangu aze moyindo famille na eze bayindo soko tokoti ya particularité ya famille biologique na ye bana ingeta bana d'abord Fumu Kimbangu atikaki église te atikaki pe royaume te tango mosusu soko tokolobela yango ndenge wana lolenge lelo tokomona succession lokola royaume eze kosalema na église kimbangiste. Église kimbangiste salami na 59 ba accordé bango personnalité juridique na tango ya papa Diangenda na monsieur Pétillon. Tango bakangi Fumu Kimbangu papa Diangenda 3 ans. Il ne savait rien de son père. Papa Dialungana, papa qui soloke les bana bake 5 ans 7 ans. Tango bakangi Fumu Kimbangu bazwei bana batindi bango na colonie scolaire na boma boni bobo million bongo bobatela bana c'est que baibaki ki balongola ki bana mino batangisi bango na ba père jésuite kuna esika ba déforma ki message ya Fumu Kimbangu atinda maki na yezo Fumu Kimbangu miracle salaki yango na christianisme bana wana lelo ba ko sala église kimbangiste okomona ke vers les années 60 interdisaka bangunza koloba kombo ya Fumu Kimbangu. Église kimbangiste boyaka molimo esala mastadi bato bakota en trance bazakama molimo esala na kati na bango po nini po bayebaki molimo ekokoto pe koloba bosembo. Donc église kimbangiste eze continuité ya œuvre colonisatrice soko to koloba ndenge wana po raison pour laquelle papa Diangenda avant azonga na mokila molimo kimia ezala sika basé alobaki na bandeko église kimbangiste na tiki bino na rond-point kasi ba vrai kimbangiste bakoya bakokomisa bino na destination il savait po nini mondele a récupéraki bana ya Fumu Kimbangu amema bango musika na colonie scolaire na boma il savait bana yemisato bazalaki ko définir 3 pouvoir scientifique, pouvoir spirituel et puis pouvoir politique. Yango akendeki alors pour détruire, à étouffer Moussala, Yaba Papa Diangenda, Papa Kisoukele, na Papa Dialonga. Donc ce qui se solide bien, bana descendance, il y a Papa Simo Kimbangu, on est déformé message
ya Fumu Kimbangu. Justement mosala ya Fumu Kimbangu ezalaki baindo bazonga na bonzambe ye bankoko na bango babelelaka koria ya Fumu Kimbangu elakemi na 1706 mokolo bazali kotumba ya Kimpavita na mwana na ye na mokongo ayebisi bango alobi mayeboluki bobomba lelo mwana oyo botumbi na ngai na ye na mokongo akozonga mpona kozipola mayeboluki bobomba lelo yango na 1889 tango Fumu Kimbangu azali kobotama babengaki ye to bapesaki ye kombo Kimbangu dia ntungu na mbangu mfika ya swekama mozipoli ya maema bombama na mabele ya felika. Voilà donc Fumu Kimbangu aze elaka ya Kimpavita ya Kimpavita bundelaka nini kozongisa ba valeur ya baindo. Fumu Kimbangu ayeyi kokoba nini be mosala ya kozongisa baindo na ntina na bango na valeur ya mabele na bango pe basambela nzambe na bango na kosukisa yango tango bazali kosambisa ya tuni bango abi mpo nini bolingi te baindo pe bazala na nzambe na bango motuna bino batuna kabino motuna te ndenge meti yango ezali kotangisa biso kasi soko tokotuna bandeko balandi bomona wapi moto ye poka katei bakenda kosambisa ye na cour militaire na cour de guerre esika ba condamnera Fumu Kimbangu. Donc loposo pembe abangaki message ya Fumu Kimbangu etambola na baindo banso de peur que ya perdre bomengo ye ya sapopia nango oyeze ko rejoindre na mabele. Donc ndeko ndombele ce qui lelo to comprendre que centre Vuvamu bazali nzela moko te na église humaniste mais centre Vuvamu eza na se ya makolo ya Fumu Kimbangu. Matondo ndeko na ngai tolingi moke tosembo lingala te tosembo lingala biso na bandeko ya église kimbangiste tosangeni na kombo ya Fumu Kimbangu, c'est-à-dire bango balongola kaka mwa lokuta wana balongola kaka webi ata mafuta ya nzoi soko ekoti mpese ekomaka nkele ata bilia ya ntina soko ekweli nzinzi epesaka mwa degu donc koloba Fumu Kimbangu atindama na Yesu esika kani biso toko avale te toko tolere te. Pourquoi? Eze ko diminuer la personne de Fumu Kimbangu. Ambassadeur akoki atinda ambassadeur te. Or Fumu Kimbangu est le plus grand prophète que la terre n'a jamais connu. Tolobaka yango ombalombala Yesu babetie c'était dans les avant-midi vers 10h 11h tango tokomi na 16h tétanos ekomi na motema 17h akati motema mais Fumu Kimbangu babetie c'était na motu il y a 30 soko il y a 12 cm bolimbisi kobanda 1921 te 1951 atambolaka na c'était na motu batia na tono basude bakutie azie côté Fumu Kimbangu ateya tango molaite na liberté bakangaye na mwalo mbango atelomi le 6 avril abandi sango na septembre bakomokangi kasi Fumu Kimbangu atei azalaka na boloko na Katanga bakomona kaye na Kisangani bakomona kaye na Beni bakomona kaye na Équateur bakomona kaye na Bakongo de partout yango Fumu Kimbangu message amonani na bamboka ebele et puis Jean-Marie Venin passé koloba yango cure belge que tozalaka na ye na palais royal na Belgique nzoka na physique boye Fumu Kimbangu azwa visa te amata avion te pour kenda kokoma na Belgique. Donc il est le plus grand prophète que la terre n'a jamais connu. Yango mondele a bangaki Fumu Kimbangu bato baye yango moni plus de 37 000 familles na déportation baye yonso balukaki kokumisa kombo ya Fumu Kimbangu bakende na boumbu po sango wana ekufa obligation bana yonso bakota na école catholique cours ya yambo religion ezeko tangisa bato lo sambo nango notre père qui est aux cieux que ton nom nzembo bana yonso bayembi na betelo ekomi lokola
ezaleli fo yanora lolenge batangisi yo mwana moko abotama na zemi ya molimo mosanto mwasi wana yeba mobali te kasi tokamwaka zimi yango elanda processus elanda procédure ya bazemi ya bato esali 9 mois na libumu ya Marie mokolo lingi ebotama Marie ayoki pasi ya koboto eluki maternité ye moto akotaki na esika bazimi ya bato ekotoko te mpo nini akei kobimela esika bazemi ya bato ezali kobimela donc église kimbangiste ba comprendre responsabilité basée na yango ba mpaka bankulutu ya église kimbangiste bayebi makambo ye toze ekoloba tozalaki na tata lutadila ndala zanfwa kimia ya balongo ezala esika basé secrétaire général ya église kimbangiste uta soko 61 soko 60 te soko na 2002 ayebi ba secret ayebi bango nde basalaka kombo ya église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé Papa Simon Kimbangu bango nde basalaki eloko na bango wana po basepelisa motema ya mondele lelo koko so ekomi po baindo baembrasser message oyo alors bazonga kaka na Fumu Kimbangu oyo azanga métissage oyo azali mixe te na Yesu Fumu Kimbangu pire chrétien kimbangiste akoki azala te po musulman chrétien existaka te donc soko ozali kimbangiste fo ozala kimbangiste pire soko ozali chrétien pire soko ozali musulman pire voilà. Celle le nom de Jésus peut guérir. Celle le nom de Jésus n'est pas ça la maramanine. Est-ce que vous croyez aussi à ça? Ezé ba poésie. C'est-à-dire tango basé koloba c'est le nom de Jésus qui guérit. C'est le nom de Jésus qui sauve, qui donne.